ye Milgashi ndeko mwasi oyo bomoni azoteta bandika boye awa tozali précisément na secteur ya Njobeluse na Changano na Congo Central. Ndeko bomoni boye avivaka ye na baleki na 6 mama kufa papa de poids kenda ngola pona koluka ti lelo sans suite yango atali gauche atali droite eloko osala ezate nde akoma kokende kolokota bandika na bakartier soka ye nango kaka nde bomoni etondi panye boye akitisi abandi koteta teta yango soki asilisi ake kotambusa pona koteka azwa mwa kwanga mwa fufu po alesa bandeko na ye oyo bomoni boye mususu yeyo azopelisa moto bamisu bavandeli pembeni mususu kotoa sukola banzungu ya pondu balamba ilobi. Donc musala salaka yangoyo nde edaka ye na bandeko na ye. En tout cas pona ko vivre esenga ka ba courage na yo tala neti ndeko mosi oyo azo vivre na baleki na ye kaka na cop oyo ya koteta ndika soki ezala yo olinga otaki jeune fille o ngai penza na keloko ta bandika na tekaka ta mninga ta baleki ne santé kitoko. En tout cas longonya na o mama ngai mesimbaka tekeleke naza victime ya hôtel de ville aye kobuka ndako na nga tovandi awa ça fait 22 ans oyo tovandi awa na droit ya leta tokotaki bapesaki biso avis urbanistique mpona ndako na nga mpe ndako ya bato nyonso batonga bapesanga certificat d'enregistrement naza meme na autorisation de bâtir mais eza règlement de compte parce que baye kobuka ngai moto apesi nga ata 100 francs na hôtel de ville aza te hôtel de ville ye moko apesi nga mikanda basali eloko moko te nakende na justice na fundi mpona tribunal akata likambo avant tribunal akata likambo babengi meme mpa bato basurprendre nga baye kobuka ndako mais babuki nga ndako toza na venu mapamboli oyo eyebani limete molimo parce que nga naza liboso natongi ndako ya deux niveaux c'est-à-dire arrêt de chaussée et deux niveaux oyo natongi bango bamoni mabe ke natongi étage or il y a beaucoup des étages donc eza règlement de compte nakosite yango ntango nakoma na télévision et puis nakosite yango devant cour et tribunaux na mutu oyo asali babiloko oyo merci. Na ye Milgashi ndeko mwasi oyo bomoni azoteta bandika boye awa tozali précisément na secteur ya Njobeluse na Changano na Congo Central. Ndeko bomoni boye avivaka ye na baleki na 6 mama kufa papa de poids kenda ngola pona koluka ti lelo sans suite yango atali gauche atali droite
eloko osala eza te nde akoma kokende kolokota banzika na bakartier soki aye nango kaka nde bomoni etondi panye boye akitisi abandi koteta yango soki asilisi ake kotambusa mpo na koteka azwa mwa kwanga mwa fufu po alesa bandeko na ye oyo bomoni boye mosusu yeyo azopelisa moto bamisu bavandeli ye pembeni mosusu kotoa sukola banzungu ya pondu balamba ilobi donc mosala-salaka yango oyo nde eyedaka ye na bandeko na ye en tout cas mpo na kovivre esengaka bacourage na yo tala neti ndeko mwasi oyo azovivre na baleki na ye kaka na cope oyo ya koteta ndika soki ezalai yo olinga otiaki jeune fille o ngai mpenza nakelokota bandika natekaka ta moninga ta baleki ne sante kitoko en tout cas longonya nao mama Mukalea mbongo nanga fana bimao. Somo no bima keshe mwichi matatu. Na koyoka yote. Mwiko bima nanga mbongo. Somo sati na ko bima te. Kane na lobi. Kuyipa nanga na yambio na nute. Zona no black. Na ofanda te okumba black. Bongo. Sono ofanda kati kana. Leo bateo ta azama be. Sokola wako. Noso wakame no mwa kwa na uliati. Uliati ngapo tambo. Apa tolia fufu. Ah, por eso volvete. Sango analiate. Analiate. Yeah. No kama fo. Mbongo kuimona na pasi. Comment se met to banda? Na futo mbona wana sans problème. Omoni romono ipsao bati baza batu te. Ndivyo. So ni otso ba poetse bongo mwasi na ngai. Yendo otinga ngai. Kezwa nyongo. Vous comprenez? C'est normal yo posa. Attends lobi go okofuta. Mais pour la mbongo kozongo semaine prochaine. Pourquoi m'était papa ata une semaine ata 2 semaines ata 3 semaines ngania. Allô. Amemi moi l'hôpital ba ma somme c'est maina somme au pire babo ina ju canadien babo ina zo 25 litres on peut katani. O pesa kanga le trunga yoza na mbule beti kama na beti chango. Ale bila zote ndo makala ngana ngina mpuko makala boy na zuki bungu na pesi ya boy na pesi saka makala boy ngapi kuzona depot. O ndio sio lingosa. Abi no bana mwa za foka ngapi panzeli para katika cha foka na simana ngoma ya tiko ya alo. Banda primisa finga ngala melaka shute na koko melaka whisky po primisa finga ngala bit silele kanje kaka taka na tule zale de numéro de téléphone est 01 million 2 millions 500 ebe mena biso fo louer katafar moko mi bale makatafar siko batante wana banani bakoyera ngo Yes, on peut aller décaler, on peut faire un pantalon décalé, le col, comme on peut décaler, là, on l'a, on a eu comme musique. On l'a, on a une langue de et c'est vrai, la zone de vitamine 3, ça pèse 500 pèse la vitamine, comme on a vitamine, ça te pèse un temps de régime, ça te. Comme vitamine, il y a bien la gueule, et ça, liberté, marché, liberté, n'est-ce pas, comme vitamine, n'est-ce pas, régime, vitamine, moi, Allô. Amemi moi l'hôpital ba ma somme c'est maina somme au pire babo ina ju canadien babo ina zo 25 litres on peut katani. O pesa kanga le trunga yoza na mbule beti kama na beti chango. Ale bila zote ndo makala ngana ngina mpuko makala boy na zuki bungu na pesi ya boy na pesi saka makala boy ngapi kuzona depot o ndio sio lingosa abi no bana mwa za foka ngapi panzeli para katika cha foka na simana ngoma ya tiko ya alo banda primisa finga ngana melaka shute na koko melaka whisky po primisa finga ngana bit silele kanje kaka taka na tule zale de numéro de téléphone est 01 million 2 millions 500 ebe mena biso fo louer katafar moko mi bale makatafar siko batante wana banani bakoyera ngo
Yesu akufana de Calais biso de kufana ba patolo de Calais le ko beto ba de Calais na rolata na oyo ko musique. Rolata ni lingua de te. Ezebera zobele bitabe 300 pesa 500 pesa nga bitabe no koma wana bitabe zate pesa nga ata régime zate. Ko bitabe ni ya bela ki nga bi eza liberté marché liberté ninga na yebela ngo koma bitabe ninga ni régime ya bitabe moete. Nakini baba na aveugle bozota na TV kure ke ina nationale uninga. Pardon. Ce que nous avons somba misa 4 le ngongo na mo le to yoko na ko te. Elo ngana yo photo sala. Est-ce que Nalo bia, mutu soga zo somba misa 4 longi. La début, que nous avons son mari, ça cadre le quartier, les causes de 3 et de 5. Allô? Eh, repassez à maman, yomba na erinière na. Olevi mwana wana ke makala. Olevi mwana wana ke makala, so misaka makala baboyi na pesi kibungu baboyi. Bakota na debo bango luka bakala. Allô? Kata kata moki. Ya solo, eyokani. likambo ya pasi pe mawa oyo noko esalemi awa na komini ya Ntsele na quartier Sikotra lokali epai wapi papa moko oyo bana quartier balingelaki ye boule après avoir kosala buzoba oyo asalaki awa noko babomaki ye me boyoka lisolo oyo papa oyo iparete akendeki kosimba bisimba oyo tobengi bakisi esali ke aboma d'abord mama na ye moko selon batémoignage ya bato oyo tozwaki sur place noko kaka na cadre ya bakisi na ye ayebisa mwasi na ye ke ake na nsima ake kosala toilette me ntango akendeki kuna boyeba ke mwasi avanda azela mobali 1h dita eleki mwasi alobi nalanda mobali nanga kuna na toilette me tango alandaki ye kote ya zongo ike boyeba ke akuta mobali na ye kotoyo aza kolia vraiment duvanga tango mwasi amona mobali azolia duvanga epesa mwasi somo mwasi abeleli bato ya quartier akimi mbangu alobi akende na la police boyeba ke tango mobali amoni ke mwasi asurprendre ye azolia duvanga epesa ye kanda mobali wana mbala moko mutu ebuja ye azwa lichette abandi kolanda mwasi mbangu na nsima mwasi aza kokima kota na lopango ya bavoisin awa akata mwana moke mbeli mwana oyo bazali komona akufaki sur place akata pe mama mbeli na nsima ya mokongo tala ndenge mama azokaki pota munene awa epesaki pasi makasi mingi na kobima na lopango oyo akuta papa oyo pe na balabala tala pe ndenge akati ye akufa sur place epesaki pasi makasi mingi bana ya quartier awa balingela ye boule noko bakanga ye basali justice na bango oyo biso tozali kotelemela yango tangu sango ya likambo ya sombo pe mawa oyo ekomaki na matoi ya le président Cédric Kielende oyo akumbelaka fondation ya munene Kielende oyo evandisa pe masolo na komini ya Ntsele noko akokaki kolala pongi soki mukete na tongo nango akitaki mbala moko awa epai wapi akendeki kokompatir na ba victime et puis na ba familles éprouvées l'homme de bienfaisance le président Cédric Kielende noko tala esika bandaki d'abord awa abandi inde makolo lokola zalaka pe sportif ya solo noko atamboli ti aye kokoma awa botala esika bandaki d'abord awa tala sikoyo ndenge akoti na lopango oyo noko tala ndenge azotala ba victime omoni tala mwana ya muke oyo wana omonaki wana pota azwaki yango bongo mama na ye tala sikoyo pota oyo azwi na mokongo omoni ye wana omoni batie babandi en tout cas esalaki président Cédric Kielende pasi na motema makasi ntango alongwe awa akiti mbala moko na lopango ya papa oyo abomisi bato ebele talaka mwa kikuku na ye avandaka yango oyo bozali komona ntango président Cédric Kielende alongwe awa
akembala moko na hôpital kotala ba victime oyo bazalaki kuna koti awa boye aza kotala bango azoyoka mawa moko kolongwa kotoyo ayepe awa kotala mama oyo babomaki mobali na ye na balabala tellement que émotion elekaki makasi mingi yokela biso eloko oyo soki natani moto ayibi esawa oyo ayibi te kotinda moto andemasa moto te nake napesa mbongo masini mbamoko ngapa namoni etela mwana liseti mbamoke bimeli ngai kwa kata kingo na ndenge nazaki na baraka liseti wana na bare de premier liseti deuxième fois papa ngana mtu na yo bare lisusu na ndenge leo kata misisa mwa mobali wana ipare abomaka mama na ye na kisi ndenge toyokaki na koboma mama après ça mwasi na ye ekokuta ya zolia salite na wese na kolia salite na wese mwasi la kakuti abeleli bato. Merci beaucoup pour la visite. Merci beaucoup. Courage. Je sais que c'est très dur, mais c'est Dieu qui a voulu ça. On a que le remercier. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et là, il n'y a pas si makasi. Il y a vraiment likamoko oya papa oya machette na ayaki abomina mwana il y a 3 ans na papa mususu ya ba victime baza misatu ba blessé baza à peu près une quinzaine. Alors fondation Kelende tout la bateau nyonso bazala na hôpital komeka kosunga bango na ndenge surtout kotala ba famille ya bawei surtout na oyo ya mwana ya 3 ans atiki c'était vraiment horrible mais totiki nyonso na maboko ya Nzambe et que prochainement tomeka kosolo ya pena ba autorité à l'état pour que mama boye meka ko se répéter peut-être tala noko omoni tangu toyebisaka bino ke fondation eza moko na nzele mokolo nango yeyo le président Cédric Kelende l'homme de bienfaisance omoni tango ayoki likambo oyo alali te butu mobimba motema pasi alobi il faut kaka akoma awa bondimela ngai ke nakokita na ye awa baoyo baza na bahopito azwi charge na bango et puis na mama oyo mobali atikeli ye 9 bana en tout cas président Cédric Kelende azui makambu nyonso wana a charge na muke oyo aganyaka omoni ezalaka nde boye awa na komini ya Ntsele batutu basepeli makasi mingi balobi l'homme de bienfaisance azalaka nde boye lokola le président Cédric Kelende